Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre, chers abonnés. Il y a la Personnalité TV, c'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. En tout cas, toujours nama solo, il y a ma pango na katampasa, toujours krobati nati. En tout cas, mboka elengi, sans plus tarder, na pesi ba mbote ebele na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa studio givwa mama boko bank na kata London City, Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier mère boss mama Doris Lema Fumuna Gaz moi ça tema malamu wazosala que la Personnalité TV en tout cas est existé ezala kaka oyo ezali en tout cas bambote ya trop na balandi nyonso na babone nyonso pe tozo continuer ko souhaiter bino ba bonne année ba année ya malamu en tout cas tozo zela bino toujours na kata mpasa wana ezabongo avenir munene siko na telemi na sur na simananga bozo mona avenir munene na mopandi eza munene dans tous les quatre coins eza na baveni ya minene sika wapi mutuka neko ya tina kati ya lopango en tout cas oza jamais desi na kati mpasa soko zwi eloko ya kitoko. Toujours continuer toujours na kati mpasa mboka elengi avec Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours na masolo lopango na kati mpasa en tout cas toujours continuer mosala kitoko kande to bisarabino en tout cas biso na la Personnalité TV toza likolo wana toza jalibanda ndene bisarabino soki bomoni toza libanda c'est que na mopandu eza neloko moko oyo baza déjà côté ka obozala jamais dessus toujours na kati mpasa en tout cas sans plus tarder tozo kota pona ko beta ma solo na mama social elongo na mama Sylvie pona bino bande ko la Personnalité ba abonné à la Personnalité vraiment ba cher abonné otolingara trop po bomona en tout cas bo sepela toujours continuer toza déjà na kati ya lopango en tout cas awa eza torrent vide eza lopango mobimba esi bateki na ngambo moko sika o tozali eza torrent vide sans plus tarder na bisara bino pièce contre pièce et femme noire femme africaine na tambola ye morote azara toujours accompagné na ba commissionnaire vraiment toza na mama Sylvie na mama social mais awa et mama Esther yende mutu akobete la biso masolo en tout cas mama Esther mwana Nzambe bon yendo bete la biso masolo lopango oyo mama Esther beta no masolo na bande ko balandi la Personnalité TV se présenter pa po ba moni mama Sylvie trop masiko ezande mama Esther bote mama na ngai bon nembo moito sana kasi to ko bakaka na musala nazo benga bana na ngai baya makamba kitoko tozana kata lopango se bateki ndambu etikali 15 mètres sur 25 donc mutu ana ngweza lokola 20 000 à discuter 20 000 à discuter maman Sylvie salisa biso telemesika lopango et bandi et sika bomoni mama Sylvie a telemi eza esika lopango penza et bandi a kotambola moi mokie atambola moi mokie pona olakisa biso esika lopango esukeli wana zo continuer nde bomoni azotambola ba bordure o bomoni na se yango ezali limite esika oyo bakaboli en tout cas soko sombi o bénéficier na nzeta manga o bénéficier na nzeta mbila pona bato baliaka musaka en tout cas vraiment lopango ezali monene esika mama Sylvie telemi ezesika esukeli kaka esika telemi wana tina kwe mususu wana nde ezali esika lopango na biso penza ezali esika largeur na longueur na yango ezali esukeli en tout cas na sur bomoni esika mama Sylvie a telemi mama yaka ko continuer ko bete so masolo ezo mesurer combien de mètres sur combien mama na ngezali largeur eza 15 mètres longueur eza na 25
tolingi toyeba mama Esther mwana na nkolo mwana nzambe mama lopango oyo eza na problème te eza na problème te basomelaka papa na bango papa akufi bon lokola bana pe bazana biloko na bango mususu babite bateka ba récupérer mbongo na bango siko so moto aye po papa azate akufa déjà so moto aye pona kobeta masolo ekosalema ndenge ni bon lopango oyo lokola mwana asomelaki papa na ye papa akufi mwana pe azana posa ateka azwa mbongo na ye ekobeta makitoko azali mwasi kolo lopango bokosola kitoko mabani na 20 kosolaka lisolo esimba kitoko. En tout cas, terrain au Bomoni, il y a 25 sur 15. Et ça bongo, terrain ya munene, terrain pe ya bien. Et ça vraiment un emplacement kitoko. Orotongandenge olingi, babi 20 à discuter. En tout cas, ndeka nebi sarabino prix et bangi sarabiso te bandeko balandi ba abonné. Il y a la personnalité TV prix et bangi sarabino te. To moni eza vraiment un environnement kitoko. Ba voisin bazali. En tout cas, nazo benga bino, tozo benga bino na kati la personnalité TV. Boya ebele, yom toza na besoin ya terrain vide otonga ndenge olingi okomisa Kinshasa mboka elengi mboka elenge ozongisa yango kin label bana poto toza bosenga na bino parce que toza na besoin bino nde bokomisela biso kin label bozongisela biso Kinshasa lolenge ezalaka kala na ba construction ya sika ya kitoko penza oyo yomoko olinga kotonga. Et voilà, toujours Nakati, la personnalité TV, ça continue, Nakati en passant, en tout cas, chers abonnés, en tout cas, tous Nati, des Kanebi Sarabino, tous la Kapenza Nabino, Elongo, Bosenga Nabino, Karandenge, Nebi Saranabino, je suis votre humble servante, Narotambola Tinati, et Sikanyoso Oyobino, Bogosenga Nanga, Nasala Nini, na Tambola. En tout cas, nazo tambola na zawana elongo na bino donc lopango monene toza jana kati lopango monene bomoni oyo bazali ko filmer eza bongo à vente na siro bozomona ba voisin bazali batongi biloko ya biezali toza pene voire même il y a école catholique en tout cas awa et soko zwesika ya boye okozala penza na problème ata mokote mpasa eza na ba rue ya minene eza bari ya minene mutuka na yo komema yo ti liboso ya porte ya ndako na yo en tout cas car ndenge toyebisaka bino la personnalité TV atambolaka ye mokote atambolaka toujours na ba commissionneur tozo continuer avec votre maman oyo bolingaka mingi mama Sylvie azawana na biso mama Sylvie tomoni terrain ya munene. En tout cas, biso toyebi te yondo yebi bandeko balandi na ngai pe babone na ngai vraiment ya la personnalité TV bayebi pe lo côté tolingi obeta nanu masolo ya terrain opo eleki munene eza terrain ya projet donc otonga eloko oyo lingi o école au centre de santé en tout cas otonga ndenge olingeli mama Sylvie beta masolo. Merci maman journaliste na parole au pesingai. Lopango ozali komona ezali 1 hectare na nyonso ndenge ozomona ngo boye panso moni monene nango ezali lopango ya projet ndenge outi koloba soki muntu aza na makoki mpona kozwa nyonso akozwa soki mpe morcellement tozali na kosala omoni bisika ingénieur atelemeli moni borne oyo kobanda na borne ti na mur ya fondation ya clôture ozwi na mur ya clôture okei nango tina coin côté ba papa bavandi kuna na balabala wana ezali parcelle moko bazali ko morceler na 16 800 à discuter donc 12 mètres sur 25 ezali le coin to longue place borne kaka biska borne ezali ti côté ba mandala la banzete ezali na studio oyo etali lisusu balabala 16 800 à discuter. C'est pour le but que koto ya sima.
ezali 20 mètres sur 22. 23 000 à discuter. En tout cas, le pango eza munene, maman Sylvie pesi bino ba détail. Et bongo maman Sylvie, soki mutu aza na besoin ya le pango nyonso boye, botiango combien? Le pango nyonso oyo batiango 90 000 à discuter. Ezali 1 hectare na kati ya bato tozali na zambati. En tout cas, boki maman Sylvie abi ezali 1 hectare. Mais ça rabino passe environnement nango eza kitoko eza bisika oyo on sepela. Courant ezali, ma ezali, en tout cas eza batonga déjà. Na ngambu nyonso to mona que ba voisin bazali, ba voisin bazali. En tout cas, et loko ya ko bakisa penze beleza te ba commentaire trop te to kotia bo moni lo pango bo moni ba voisin bazo tonga déjà. En tout cas biso tozo benga kaka bandeko o bozali banda mboka bandeko la personnalité TV ba abonné à la personnalité TV tozo benga bino en tout cas boya boya ebele net na place ya boya en tout cas eza vraiment na place moko principale eza na ekolo eza pembeni eza na biloko bien eza pembeni en tout cas yo pe soki oyeko tonga ozala jamais déci tozo benga bino boya kokomisela biso Kinshasa la belle en tout cas na ba construction obino bolingara wana boya ko sala ngona kata Kinshasa et ça biso ba bien to sepela vraiment tant to mona ke bandeko na biso apoto en tout cas ba ko investir na kati ya Kinshasa yango ndeza esengo na biso tozozela bino maboko ya ko fonga mabiso na ba mama Sylvie tozozela bino maboko fonga mabo benga en tout cas bozala jamais déci maman Sylvie est-ce que le pango eza un problème? Eza na problème te omoni ndako wana bakolo lo pango bakolo 1 hectare onde bomona boy wana bazali famille o wana locataire oyo locataire mais bakolo lo pango bakolo famille lo pango yango wana libota mobimba donc maman Sylvie atekaka biloko ba problème te bakotikala kozala de suite. Ok, maman Sylvie Sebisibino, bozala jamais déci na katia la personnalité TV en tout cas tozo benga bino boya et belé bo continuer kokomela biso ba commentaire en tout cas on est là ensemble être sala mosala kitoko ngana bino. Vraiment on a toujours na kati ya mpasa obozomona na ezali environnement ya lopango ototi kolakisa bino ezali 1 hectare en tout cas na siro na ngambo kuna bozomona eza na école ya ba sœur eza na hôpital na ngambo nengo ya munene hôpital ya munene ezali na école déjà o eza pembeni ezali pe na esuka na école bongo te o secondaire humanité primaire mais na école médicale où ezali pembeni en tout cas place au kandene bisabino environnement eza bien courant ezali ma ezali tozo benga bino bomoni banzela eza minene en tout cas bokoko tana mutu katina kata lopango vraiment sans dossier ozala na déception ata mokolo moko te sorozu place no ya boye environnement eza kitoko mpasa ezotongama en tout cas bota baninga ndenge ba comme c'est la biso Kinshasa la belle tozo benga pe bino bozali banda mboka e bande kunanga bola la pongite boya kokomisela biso Kinshasa la belle toza vraiment na bosenga na bino tozo continuer quand nem sabino ça continue na kati ya passa vraiment toza elongo na bino quand na ebisara na bino votre humble servante femme noire femme africaine pièce contre pièce allez là toujours pour vous pendant célébrer mosala kitoko ezali bongo et environnement au bozomona en tout cas ba voisin bazali bazotonga kande bozomona batu bazosomba bazotonga chaque jour otoyaka na mpasa chaque fois otoyaka na mpasa tokutaka ba construction ya sika en tout cas ndenge ka bozomona sans plus tarder tozokota tia na kati ya lopango mama Sylvie abetela biso masolo ya lopango na biso wana ezaki libanda ndenge kana sabino ça continue avec votre humble servante toza toujours na kati ya mosala toza déjà na kati wana bomoni lopango eza na bandaku en tout cas
bazali koteka yango. Mama Sylvie betana biso lisolo lopango bazoteka ndambu to bazoteka mobimba. Bazoteka mobimba mama journaliste. Eza na combien de mètres sur combien? Ezali 12 mètres sur 24. Ebandeli kote nini? Ebandeli na balabala kote uteli ti kuna na suka tokende potala. Awa ezali 2 chambres salon. Kuna chambre salon, on appelle kuna chambre salon. Ils ont le 3 portes. Na wese ya dalle, les bandages. Donc côté liti, côté na suka, place côté na zuki. Et si ka mama Sylvie telemi eza limite ya lopango na biso e kabol biso na bavoisin. Awa toza na sima ya lopango. E bongo na ndako wana bomoni na mosika wana pe ezali limite esika lopango na biso e sukeli penza toza na sima eza ja na toilette ya dala oyo batonga déjà. Mama Sylvie tozobeta masolo eza combien de mètres sur combien? Lopango ezali 12 mètres sur 24. 12 mètres sur 24. Bati yango combien? Babandi yango 18 000 à débattre pour na nyonso na 3 portes ya bandako moni. 18 000 à discuter. Nebi sarabino prix et bangi sabinote. Bandako bozomona na bilili o bozomona liboso ezokende directement na lopango. Prix et bangi sabinote vraiment. Mama Sylvie eza lopango ya problème te. Eza lopango ya problème te kolo nango de mdo azoteka. Na o etali courant na mai koto eza ndenge nini? Courant yango te mama. Courant yango eza déjà na ndako. Ape courant ezali. Kaka ndenge bomoni bandeko balandi nebisaka bino en tout cas prix ebangisa bino te, prix ebangisa bino te. Vraiment boya kotonga Congo na ndenge o bino bolingaka na sur wana bozomona toujours ba voisins et puis bozomona courant ezali ezape na avenue ya munene vraiment wana ezali libanda ya lopango na biso e banze sika mandala la wana ezali. Bien sûr, bozomon escaf notre sukeska lubaya wana ya bleu ezali ezesika lopango na biso e bandi esiko mama Sylvia zo kende wana opusani mwa moke wana ezesika e bandi. En tout cas tozo benga bino bat obozali banda mboka tozo benga bino toza vraiment na bosenga na bino bandeko na biso boya bandeko ba jeune fille ba jeune garçon boya ko salela biso Kinshasa la belle boya ko tonga boya ko investir na kati ya Congo vraiment toza na bosenga na bino na kati ya Kinshasa. Tozo continuer toujours ko beta masolo na kati mpasa ya mapangu elongo na mama Sylvie. Vraiment mosala ezoko batina tika randene bisara bino. En tout cas je suis là pour vous. La personnalité TV ezawana pona bino. Vraiment ndenge bozomona déjà na bilili eza na toron eza terrain eza janandako eza inachevé. Mama Sylvie kota to beta mbala moko mbala mo masolo bandeko na biso bazali banda mboka bala. Merci maman journaliste. Bisika tozali awa ezali kote kama ezali inachevé moni ndako oyo lopango ezali 10 mètres sur 20 na inachevé oyo ezali na 20 bazoteka yango ezali na ndako ezali inachevé ezokende ensemble. Mama Sylvie bati yango combien? Bon lopango bati yango 12 000 à discuter. 12 000 à discuter. Est-ce que vous avez un montant ou bazo soukela to ezaka lisolo ya mosombi na moteki? Bon, eloko so penza 9500 monani bazui mbongo. En tout cas mbokelengi mama Sylvie lakisa biso limite ya lopango esike bandeli na esika esukeli na sur bozomona na bilili bino batu bozali libanda ya mboka. Clôture wana obozomona wana OK nandako ndenge bomona ndako eza inachevé ben nango ti wapi ba kolone ndezali esika obomoni mama Sylvie atelemi yango ndezali limite ya lopango na biso
car nde bozomona na ndako o mobimba o ezali inachevé ndenge bozomona penza nyonso bazali koteka yango wana ezaki limite ezaki largeur na biso nde mama Sylvie abandaki kolakisa. En tout cas ezali esika moko eza bien bomoni awa tozali na nsima ya ndaku toza na nsima ndaku eza pe déjà na ba poche ya toilette oyo babandaki déjà kosala ya faux septique namoni nansira bozomona bino moko eza nsima ndako eza pe na espace vraiment ya monene eza na espace ya bien ndako bomoni eza inachevé bazali koteka yango ebongo esika on a telemi esika on a telemi yango ezali limite ya lopango na biso esika on a telemi pe tozo continuer penza tozo continuer pona kolakisa bino esika lopango esuki mama Sylvie pusana na mwa suka kuno to lakisa limite ya lopango nde esika mama Sylvie akomi wana telemi ezali esika ba limite ya lopango na biso ezali ndenge toyebisaka bino mpasa eza esika bato bazali na sur bozomona bino moko ba voisin bazokomisa Kinshasa elengi po balingaka yango bongo mboko atoza na kanda oseka. En tout cas tozobenga bino bato bozali banda mboka tozobenga bino bandeko ba jeune fille bandeko ba jeune garçon ba papa ba mama o bokenda tozobenga bino toza vraiment na bosenga na bino kandeng na ebisaka na bino. En tout cas liste ya dot bazo discuter et bongo lopango toko discuter pe kaka tozobenga bino boya ebele tozozela bino maboko kofungwa. Eh bien, c'est la fin de votre émission au Bolinga Kamingi, la personnalité TV toujours Nama Solo Yamapango vraiment bah merci à trop naba abonné nyonso oyo déjà beau s'abonner na oyo nan beau s'abonner en tout cas bah merci à trop nebi ke bozo tala la personnalité partout dans le monde ici ka ezwami bino vraiment bah merci ya ebele parce que tant bino bozo tala bozo commenter ezo pesa biso pe mosala ezo pesa biso pe makasi ya kosala toujours mosala kitoko kande na lobaka naza votre humble servante mosala tina titi na lifobo. En tout cas nazoko baba merci à trop na bandeko oyo penza ba soutenir ka chaîne na biso la personnalité TV amsi bazabakana ya mo général John Kimbambu Arlette Matoko Liso ya Nzambe badiva wa Sudia Givwama maboko bank na kati ya London City. En tout cas merci à trop na mama Doris Le Mafumu na gaz la personnalité TV vraiment bah merci à trop na bino nyonso obozo tala oboza ko s'abonner pour mosala ya la personnalité TV et kende toujours liboso. Merci à trop na ingénieur Metintima o yazala kona na sima caméra pour na ko bendela bino bilili ya kitoko peu merci ya ebele na mama Sylvie mama commissionnaire auto tambola kina bango na mama Esther. En tout cas bah merci à trop parce que ba tika kapenza bangonga na bango pour na koya ko lakisa bino biloko kitoko bana poto. En tout cas tozo benga bino biso mosala vraiment tozo koba kosala bo s'abonner bo koma. En tout cas tozo tanga ba commentaire mbokelengi ngana bino trop koba toujours komona na tant que Nzambe azobomba biso.